C'est Delvis El Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici c'est le Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Mbote na balandi nyonso ya JK Télévision be balandaka biso mokili mobimba na pesi bino bambote parce que na yebete bozali ebele pe bokozala ebele pona kolanda biso vraiment yambo na banda na kolobete. Abonnez-vous massivement olingaka JK, cliquez na cloche à notification, s'abonner, commenter, partager, liker. Wano koti na liste ya ba vrai na kemba la moko kopesa mbote ba o basunganga na ndenga molimo na ndenga nzoto na ndenga esprit na ndenga nyonso na pesi papa Joseph Magloire mbote na kati Allemagne papa losako na otikete nzamba lola pambola yo mon vieux Delvis El Salsero losako na yo kulutu ya baleki. Merci beaucoup na mama na biso Iyenga artiste monene ya mboka na biso to ya mbio na ndaku na yo to na ndaku na biso ya JK ba sponsor bazebele. Merci beaucoup na ba obalinga kanga JDK mopa o soda poto losako no kulutu mama Elodie mbote na yo. Merci beaucoup. JK akotisi émission ya sika boyebikie nazaka déjà émission nanga to lobela nyonso kasi lelo na kotisi émission santé na bandako na biso, santé na bomoi na biso, santé na bavi na biso, santé na ba proche na biso, santé na nyonso. Tango toko lobela santé en général. Ndenge nini toko banda koyeba ekoza mususu toko banda kozwango par vidéo. Peut-être maman moko asaleli biso vidéo moko ya maté o etali santé à partir à poto l'émission na biso santé chez vous toko lobela yango, santé pa na biso toko lobela yango, santé na banda ko na biso toko lobela yango. À partir émission na biso lelo ezali émission 0000 tolingi to banda yango na yambeli bino moko ya bapanzi sango ye na JK Télévision azali susu mopayate aza mwana ndako parce que to utaki ko yamba ye to yambaki toujours na masolo ya to lobela nyonso mais kasi ezaki na santé et pas na biso te santé chez nous te ezaki na masolo oyo matali pasi na koloba mingi te soki tozali nzela moko na Fabrice Mande na kosenga ye afungola caméra akotisa invité na ngai mama Narcisse Masengo mbote mama JK bonne santé te kimia iza merci beaucoup boni basangwa mboka Masolo na peuple ezo tambola kaka ezo koba kaka pe na bosani te ko pesa ba nyonso balandaka masolo na peuple ba vrai nanga kaka ndenge mama JK ebisi bino soki olingaka mama Narcisse la pièce sera ka ndenge boloba kaka parce que comme wana bino nde bopesanga il faut pas cliquer na notification bo s'abonner belé po tango nazo sala mouvement bo bana kaka kolanda bozala na tango nyonso pona otunanga banetuna na bino. Merci beaucoup. Il faut qu'akabo cliquer pour tango bozo landa et ça la biso bien parce que yango ndevim sa kabiso. Santé chez vous, santé pas na biso ezali émission ya sika. Kasi lelo tozali na sujet bopeto ya nzoto ya mwasi. Bopeto ya nzoto ya mwasi. Bopeto ya nzoto ya mwasi. Mwasi esengeli azala lulenge nini? E bopeto ya nzoto ya mwasi bandaka na agi nini? Mwasi nini yo babengaka salite parce que toyokaka longwa kuna yo za salite, longwa kuna yo za propreté, longwa kuna eza boy. Bandeko tomoni na YouTube émission ezali kaka kofinga, ba émission ezaka kaka koloba. Ngape jika na kotelema te, na kotaka na liste ya kofinga ya koloba te parce que ezali éducation papa na nga pesanga te to mama na nga pesanga te. Tozo ya kaka toujours na émission kanenge to banda ko sala na TV yango nde to ko sala ngo peka na YouTube parce que nzamba pesi biso grâce na nzela ya YouTube to pesa oyo tozana ngo. Santé et pas na biso lelo tozo lobela
bopeto ya nzoto ya mwasi mama Narcisse tokoti na mama na likambo na biso mwana mwasi esengeli abanda bopeto na âge nini. Merci beaucoup maman Jika pour la motuna na yo. Mwana mwasi il faut abanda bopeto na yo à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, il faut yo maman on a déjà quoi prendre mwana o elobi bopeto ndenge ni akoki kosokola mai ndenge ni akoki kobatela nzoto na ye ndenge ni akoki kotia bopeto ata na ndako tango zobana na ye bopeto à bas âge yango akokotisa ngo déjà na mutu na ye psychologie de l'enfant akotisa ngo na mutu tango azokola tia comme majeur déjà eloko wana eza na mutu na ye jamais akotika ngo te ekotika la lokola souvenir moko boye tant on a âge moko boye parce que âge il y a 10 ans nde mwana akomi déjà ko raisonner ko yeba makambo mosusu eza na bonne moko azobisanga ki mama Narcisse Matissa voix merci beaucoup na âge de 10 ans tant déjà so kotisi mwana makambo bopeto na moto que quand tu te réveilles le matin il faut sokola mai d'abord avant aussi mbata sangi na ndako avant opangisa tandako mwasi vraiment si il faut sokola mai obrosser monoko na yo olatima elamba moko ya propre oyo nikaki mwana déjà azokola na éducation na moto na ye tia kokoma âge ya abala déjà que non maman na nga ebisa kinga tango nazola moka ya liboso brosse soki na sisi ko bosser na simbi kantine na mai na sokoli soki na silisi ko sokola ndena ko zwa basang abandi sokola basang après na pangwisi ndako na lati pe moi elamba na nga ya propre ya propre anika ki yango na ripasa ki yango na lati mpona ko inviter ba infection mwana kokola na éducation na mutu na ye po azala vraiment salité ezala passe. Merci beaucoup maman Narcisse alobi ete santé ya mwana mwasi ebandaka na âge ya 10 ans. Bien sûr babone na biso baitwa na biso soki baza d'accord na biso bakokomela biso na c'est bongo maman Narcisse balobaki ete mama apesaka kaka oyo aza nango siko soki mama aza bopeto te koma yo koloba ete bopeto ya mwasi ekobanda na 10 ans mwana na ko apprendre yango wapi. Merci beaucoup lisusu na question lisusu ko soulever c'est question moko kitoko parce que na fingite na kambolobi eza ya solo mama Jika kozape mama mususu ndenga kolela kipe kozape mususu ata mama na ye vraiment atangisi éducation mais yazo sala ndenge mususu okutike mama bango azaka propre mais mwana ata bayebisi ndenge na na ekasalité eza ndenge pe ndenge abotami pe mais okokuta pe mama azaka salité okuti pe mwana azaka propre okuti mama za salité mais mama za ka propre ce que ça dure que ya mama za na mama aza salité propre et mama za propre za ka salité oui oui azo forcer moi mais mwana za ka salité to ba za richesse na e pe alingela ndenge ce que pour moi na koma salité je m'excuse maman pour moi na koma salité alingaka maite un koma mais okuta na pesi des exemples okuta mama ndenge lobike mama po okuta olobike mama nde apprendre mwana mais okuta mama mutusu azaka na eka salité ndeni apprendre mwana ndala bina mukuse ke okuta mama moko azaka salité makasi mais tango aboti mwana na ye moni mwana alingi na azokoka na ye ba salité wana te mwana alingi ba propre to mama mususu okuti azaka propre alobela mwana pa misala azala propre mwana alingaka te mwana yeto ba abala salité na kati na ye tina ndako alibala mobali aloba lemba abala na vraiment salité eza ndenge na ye mama eshua to eza ndenge kaka bongo parce que biso ba bana ba apprendre ka o biso tozaka nango oui peut-être en éducation que mama ye moko azaka propre apprendre mwana po azala pe propre mwana azoyoka te mama eshua na ye mwana eza pe ndenge na ye mususu po moni mama azala ka salité makasi mais mwana oyo aboti na libumu na ye akomi ko apprendre que maman ne fais pas ça maman il faut se laver mwana akomi kotanisa mama bango mwana akomi kote ya mama na ye oui oui akomi kote ya mama bango. Merci beaucoup maman Narcisse tolingi tokota na mutuna moko eza très capital mwasi esengeli asukola combien de fois par jour. Vraiment merci beaucoup maman Jika mutuna wana eza mutuna vraiment kitoko makasi encore ndenge otuneli yango na saison ya elanga parce que namonaki na ba réseaux sociaux na biso quelque part ba publier bazwi mutu ba check elanga ebandi système ya demi terrain ce qu'on demi terrain na je bate pas basi te batu batu nyonso
na mibai na pas comprendre ces émissions la biso santé chez nous, vous comprendre. Malobi ke langue bandi système ya demi-terrain. Demi-terrain wana mutala niki kama mapeka. Elongi to koto yo so atiki. OK nazonga mba mpona ko répondre na mutuna na yo lobi ke moi si vrai moi si sengela sukola combien de fois par jour. Moi si il faut asukola 3 fois par jour maman Jika. Si c'est peu asukola 3 fois par jour. Si c'est plus tant moi si tant vrai moi si tant ozola muka. Ezala ne langue ezala na tango ya moi. Olamuki d'abord na mbetu na yo 5 heures. Une famille qui se respecte 5 heures. Akoki ko toucher ata kopote. Wana ndimela vraiment kutime ya banoko nanga ba jif baluba. Parce que baluba chiba au moins si vraiment so kia na kuna na zo ya yo si sa idée. Na ndako ya babokilo na ya simba kopote so kia sokoli maite. Olamuki 5 heures à 6 heures juste sokola mai. Nanzoto na yo. OK UNS. Oyo lambi. Au servir biloko na mesa avant o mata na mesa o banda kolia sokola mai. Wana deuxième fois. Et sili. Na paix na pourquoi ce qui to commis 17 heures. Hein? Ce qui okendaka musala ou bien ce qui ozalaka na ndako parce que papa ndakendaka musala tango komi kozonga ba pourquoi na ba 17 heures. Maman Narcisse na kata yote na lingina tuno mutuna ezali na mama moko ala mukaka 4 heures 4 heures wana il faut kende par exemple na pesi exemple awa ba mama bazana poto pe ba komi pesela ba exemple na bango lokola mama bébé se na pesi mbote ba komi pesela ba exemple na bango il faut ala muka par exemple 3 heures akende matadi kibala tamususu kokende kosomba ba aubergine soka raté air wana e simba te skone langa oyo moya sukoleza te tango suko asombi ba aubergine wana il faut kende kofanda po ateka po bato bayaka kosomba baya kozwa ba détail baya kozwa ngo siko yozo isanga mama na kozonga nda ku 12 wana faut banda kolamba yozo soumettre asokola 3 fois mama ozonga te ke materne yozo kota penza mo pas mobulu oui ezo kota mobulu te mama Jika c'est normal et le connait eza na pause mama. Parce que bazola Satan Bible moi si jamais ko fongola monoko na ote obelela nzambe soki osokoli na maite ozabu soto liboso nzambe ngana zana grand-mère nanga akendaka alamkaka chaque 4 heures ndenga akendaka asamba na catholique chaque 4 heures alamkaka na cantine ya mai 4 eza ne langue eza na mbula asokoli pe jour wana enda ko servir peut-être messe à sokoli 4 heures azonya banisi ko préparer makamu susu ndake ina tunaka ya ta onazokola grand-mère pourquoi yo sokola kaka 4 tant ko lela ko suko sala ke mwana nga avant na fongola monoko na sambela moi si il faut za la bopeto liboso ya nzambe soki nzambe atie condition wana ke moi si afa avant fongola monoko sambela il faut sokola kaka yo mama okenda matadi kibala 4 heures 3 heures pendant okendo somba biloko pour somba biloko bela d'abord nzambe pas protéger yo biloko na wete comme bien mais il faut sokola mai soki 2 heures et puis ko kataka pongi na 3 heures ndo bimaka na mali oui la muka 2 heures wana sokola mai parce que et puis que 3 heures ndo bimaka pour 4 heures déjà ça sombi biloko sokola mai okomi pe kuna tala ba mouvement wana basala ko welela biloko komema boye mitoki ma solo biso basi tozaka facile to bimaka solo na noki nyonso oteki ba 12 heures wana 13 heures nde ba mama bateli msaba po akende oteka biloko ya kolia na ndako tango okoma zo soma mususu sokola ça passe te sokola il faut za la bopeto liboso ya bato faut la bopeto liboso ya bato atana kati elanga boye oui. sokola 4 fois 5 fois ndeko benga mete moi c'est mopeto toke peza na ndenga bo solo moi c'est sengela sokola combien 2 fois 2 fois te mama sokola 3 fois 2 fois na ndenge nini moi si fois sokola 3 fois maman j'étais nazolo ba Nathalie caméra moi si fois sokola 3 fois maman Narcisse osalela ngana sela rango makasi maman Narcisse balanzina biso ya Jika ona benga ba étoile bazolanda nelanga oyo omoni maman Jika ngana ngaka tembe omoni osa journaliste ngana za journaliste oyebike to tia na ka tembe na tembe okosala nga pe surprise oyebi ndako 5 heures okati pongi vraiment oyelinga okutanga na sokoli mai na Fabrice Mande to yependa to filmer oui okutanga na sokoli mai je te dis vrai. Merci beaucoup. Nous sommes maman Narcisse Alubiete moi c'est singela skola 3 koleka par jour. Et ça ya solunga pe nazo rejoindre mais
totala kaka ndenge na poto na ba hiver wana ndenge bolengaka eza facilité kande ba bazaka na chef on na kati ata bazaka na chef on ebele basukola te tala ke yeba ke na vivre na mwana mwasi moko merci beaucoup monika ndo lobili kambo lingette wana ye peza zo ka lingette abeti tina ba côté wana yo moko yebi kaka abeti yango akoti abeti demi terrain o ba kina bazolo na ba biloko oyo bachaka ba manzaka wana soit disant ba raboter wana donc ami bambi yango soka leki parfum des autres ezopesa mama jika na zongeli ndam OK yango vraiment nga na kondanaka basi bofinga ngati naloba ke eloko ya solo pe nazo mikumisa te parce que bomoni kombo nazo ba ke Narcisse la pièce rare bon je suis pas sain bato na kutana na bango na karo na ngande ba pesa ma kombo na ke Narcisse la pièce rare na tona que je suis rare par rapport à quoi et to ka vraiment ba solo parfum te mais tu es jolie moto soki afandi pembe na yo odeur fraîcheur au bimisaka na nzoto naturellement et puis ça so yo ki moi so akomi ba solo ba parfum plein asa lolendo ke ngai na sala sauvage ja ngai na sala Versace lukuta azoluka ba parfum ya chercher wana aso ko bomba solo mapeka azana ye mutu ya demi terrain mama jika oui siko yo mona ke copine ngana asala ba parfum ya solo lukuta oh bakoko na biso moni bakoko na biso na kala bango banda ko sala nini bango to banda ko sokola bazo pakola mafuta mbila magika apakoli mafuta mbila mazoleka oyoka fraîcheur mobo ekitoko na nzoto na biso basi akilelo to komba asokolite demi terrain système ya demi terrain zika lingette ndenge ba misela biso lingette mondele yo pe pardon ba bimisi biso ba lingette apangusi kuna pangusi koto esili azui ba fond de teint amami yango na elongi siko azui parfum ata 3 parfums a pompa et petit wana azana parfum ya solo lukuta kende sala kaka surprise lekela ina tongo epana bango akoki mambango pena zozo na pena ba fille ebele ya biso lelo yo nazo finga te plus surtout awana Kinshasa basi ebele bazo sokola maite ba fille ebele moto pour asokola mai je te dis magika pour asokola mai ka soki azwa rendez-vous ti munoko omoni fi alamuki na tongo afandi munoko a brosser te zambalolo mai asokoli te afandi na plus to ba fille ba yebi ke donne-moi wana sombelanga kabela ba fille asobreka afandi na kaka zotela ka miso na téléphone so kaka zui appel pa chérie rejoins-moi quelque part pas wana nde cantine ya mai wana nde boss soki azui rendez-vous te magika akola la pe bongo munoko akobrosser te mwasi mo bazole mukana tongo ya liboso lisusu koloba ko bana ko ganga na quartier zaye amoni lipeleki achena munoko oyeleki lekisa kaka munoko na ndenge na loba pembe na obwe magika kotia zolo te siko biz ba pesa kende solo sindana yebisa na système ya bazoka ono moni bazoka na munoko esila te yoka ba bazoka ebele na kati ya sac abosaka munoko na ete na kati abosa oui abosaka munoko te kaka soki azui appel rendez-vous sur ndako zo brosse chaka nde maya sokoli aya zui parfum piu esila ke pe kuna azongi lingette kaka azongi alali na. Merci beaucoup maman Narcisse opesi biso penza ya makasi o ezali lokola émission na biso ya yambona oyo tofungoli ya sika santé chez vous santé na banda kuna biso tolingi tokoma na suka parce que lelo tokoloba mingi te maman Narcisse mwana mwasi sengeli akoma na combien de sous-vêtements to combien de soutien et puis mwana mwasi soutien na ye na bi ete tokota na mozindo parce que bina moko boyebi o eza matière à jika soki jika fandi na matière o bolobara mama temporisé. Donc côté wana c'est là où Dieu m'a béni. Donc je me réserve. Nalingi invité na ngandaloba. Moi na mwasi esengeli par semaine à changer soutien combien de fois parce que sous-vêtement tabalobo za salité quand même par jour au change kango soutien il faut et puis il faut azanango combien. Merci. Merci beaucoup maman Jika nazo imposer te parce que bato bakolo bakeye parce que toi tiana mwana ozolinga ko imposer basi mususu na muke pona mukuse selon ba moyen sauf ceux qui ont un moyen na yo mais selon ba moyen na mukuse mwana mwasi ceux qui ont ba kale ceux qui ont muke ils à la 50
parce que Zaka na Fabrice Manda seki Fabrice ko sekate parce wana valise mobimba mama narcisse wana valise mobimba wana ndebo peto mwasi wana ndebo peto bongo mwana mwasi azana des sous-vêtements akotambola akonika kango za peto akotanda kango na moi akobongisa kango yoko lobete yaza peto te mama te 50 wana valise mobimba te eza valise ta soki eza mokeza la 50 sans benanga todo kabola yango si magique yo luki matière yango zela to panza ndeke yo ka mama magique nazo yo kayo maloba mboka wana na ndenge ni na 50 tozo kata 30 nazo imposer te me boyende ezalaka parce que atana ba internat parce que ngai natangaki ngai natangi na ba école ya ba catholique et pas ba sœur natangi vraiment humanité na 6 ans na kati pe na village na kananga kuna na tikapa nani na chikage bo bazalaka kuna bayebi na longwa musika na baboti nanga bakenda vraiment na pax musika et pas ba sœur ici quand on a na zwaka ba éducation na pe lelo boye koma kosunga ngai boyende batangisa ki biso moi si na 50 wana 30 ezala ya pembe wana na bakaleson 20 oyo etikali eza ya bamwa couleur wana par rapport à quoi soki olingi okende na baperiode 30 ya pembe 30 ya pembe 20 est-ce que oyebaki mibali misusu balingana na bango bapembe te basi bakoma kovivre selo baguya mibali na bango yebiseki lata sous-vêtement ya vert lata sous-vêtement ya rouge lata sous-vêtement ya noir ya pembe ka 30 mamu monte ko bomi masolo mais 30 ezala ya pembe 30 ezala ya yo monte ke pembe a dominer siko tango siko ngana kolingana kende chérie na ngaza na besoin mais 20 wana eza déjà ya ba couleur ya ba couleur wana ke tu peux te tacher okoke na ba makambo na wana ya noir ezanga pete mingi okolata yango tala kaka mais nyonso tango na ndenge nga batangisela nga na internat na kolaka pa ba sœur parce que nga natangi na ba école ya catholique tango ozolata bakaleson na yo somba kozanga te mwa cantine ya moke na chambre ezalata moko to mibale nga nasalelaka 3 cantine sikoyo selon de na yo ka mpona konikaka bakaleson na yo olati kaleson na ntongo mpona baye bakendaka mosala obimi okendaki tango ozozonga mpona koyosokola mai ya 12h to 13h bongo moto akendaki na mosala akozonga poko akoya kozonga su paso anje sous-vêtement na pose amema sous-vêtement na kati ya saki mama wana bato bakosepela nango te kabongisa place wana mama narcisse sinde nazoexplike nazopesa nanu mwa explication magique tango baoyo na baoyo bazwaka ngonga ke azonga na pose na ndako parce que nga natambola na kaleson nanga mosusu na sake bakolege na ngai ebele bayebi ngai nayebisa bango bofongola sake nanga te parce que namema kaleson nanga kuna ya réserve so namonaka a 13h ebeti nachangeaka nachangeaka nazwi oyo nabondoki te te bundoki te nazala peto mama nalongolaka na tie nazwi oyo nazongisi olongoli otie na kantine na wana tango olati oyo lobi lisusu olingi soki olongoli kabongo soki ekomi ata ba 20 15 kozanga mpe savon na yo ya poussière na ya mbuma te obandi kosokola yango sokoli mwa pince na yo eza wana na mai ya propre otandi yango na singa esika moi ezobima ebele tango ekokauka ozwi faire a repasser obandi korepasser yango repasser vraiment propre pendant qu'on invite ba infection olati mais ndenge yo mwasi mo bokoma na 2 caleçons 5 caleçons obando sala ndenge nazo biso wana ndenge nini parce que ko pesa que ozana ngo muke so olati etaché oniki moyen ozo attend pe courant na mboka ngo ya keshasa lelo oyo courant ezaka ka chaque jour tin pour que onika ki yango zaka na mibale to 5 oyo ozwi obanda ko repasser ce que ozaki peut-être pression lingo kende ba agenda na yo mais il faut ça nango ebele oniki pe soki comme moi quantité wana ebele oniki yango pour permettre OK o repasser pe lisusu ozongisa ngo ngana somba vraiment valise uniquement kaka kotia ba kaleson na ba soutien pe soutien moi c'est okoza na soutien moko to mibale te kasi bamisusu balobaka ete kotia ba sous-vêtement na valise eza mabe esengeli ezala na mwa panier po elekaka mopepe mpona mwa solo mosusu ebimaka na kati ya valise etofuma non mama jika osombisaki uniquement ya kotia kaka ba kaleson yo niki kaleson na propre otelisi yango vraiment bien ozwi fait à repasser otie kuna mama
ofandisi yango bien na valise tango lobi likambo ya kozwa faire ezali na tina mais mutu nyonso azali na ngonga te ya kozwa faire à repasser pour repasser mama mutu nyonso propre il faut repasser ke lamba na ya zolata moto wana ebomaka ba infection moko mama nayebi ke babone na biso epele bakoloba mama Narcisse makambo wana okoloba wana na koloba 100% tokoloba ete 10% nde bakoki moi si ata mobali parce que ozape ba mibali mosusu bo eskizer na fingi bino te non ko supporter te wana kutunde na yebi mbala sima na kolokota bango sous-vêtement longoli boye bani etikali na sima basi mosusu ko supporter te mama Jika ba mibali mosusu ndeni kaka nazo baka bande ko nanga basi pe ba changer pe mobali mosusu ko supporter te Majika kaleso wana esi ekoma soki 2 mois mais alataka cher mobali papa bo eskizer nazo ba makambo nde na monaka nga naza masolo na peuple quoi so tie kaka zolo boye Majika ozwi grippe solo moko ba couper décalé na e solo na mona mobali moko boya sala accident bogar moko amena pe mutu mbongo peut-être siko tango sala accident il faut balongo bilamba pose mama mupepe Majika balongoli kaka pantalon boye balongoli senga la taki na kati na émission ya pembe kaleso ya pembe na émission e komi kaki na bi oh batwali na ngai boli bisabisa na ngai garçon yo mobali kitoko boye ba garçon ba bande okanela na bi non c'est pas normal ça c'est pas normal mosusu lisusu taye koma na sali ka accident balongoli boye mama couper décalé toboka ebi oh soki ya bengisi mwasi ou bien achange kala ta ya bien soki za rendez-vous na mwasi to nini mais plus tout pour la salité wala na ibiso moni garçon azolata couper décalé et commis ata une semaine ata 1 mois na nzoto Majika sokaka ofandi boye moi zolo ezaka na jaloux malamu asomba le papa me décalé akosomba te malamu asomba pantalon me décalé akosomba te Majika na ibiso solo moko vraiment bazola biso ke tokomi na suka eloko nini toko retenir pona émission na biso ekoti sika na Jika télévision santé chez vous santé na bandako na biso mama lelo tolobeli bopeto ya nzoto ya mwasi tokoti na mozindo te ezali kaka introduction lelo ezali introduction mbala ya sima après awa Jika ye moko akokota na mozindo bino moko boyebi keno ngai na pesaka na pratique na kotaka na pratique lelo ndenge tolobeli yango boye mbala ya sima na olakisa yo mama poko mapeto esengelo sala ndenge nini yaya oza bezo kota na pharmacie te oza kana bio na ndako na yo mama Narcisse otali caméra na bosembo maloba na basi nyonso bakolanda biso mokilimo parce que oyebi ke Jika télévision elandamaka partout maloba na basi nyonso bakolanda biso mokilimo bimba o etali na no bopeto na bango récapitulation ya makambo nyonso to utikoloba merci beaucoup. Merci mingi na basi nyonso bisika bolandi biso na Congo libanda ya Congo vous s'abonnez vraiment mingi na Jika TV News pour vous faire vraiment ba news ya sika bolimbisi na ba o ba moni na ndenga meme na fingite parce que omoni na koteya de mutu mosusu soki omoni na yesa bino mingi ata na émission na sala ki na la fois passée que soki na sali boy misapi o pezo zongela pona ko corriger pe nga na mabe o nga na sala ka bo chanzoto na bino na bopeto soki oza bopeto mama ata na libala na yo bakotanga yo kisi libala ya lelo soki bakimaka biso pona salite ya nzoto ebike na sokele wana nazana ebele mwa mbote na yo ba dédicace na pesi mbote na ba nyonso bazali kolanda biso bozali vraiment ebele na pesi bino vraiment mbote lelo vraiment nazana tante ya kotanga moko na moko parce que tango natanga moko na moko et créer ka problème na pesi bino vraiment kaka mbote ebele bo s'abonner ebele na Jika TV pe bo sanate ko s'abonner na Masolo na Peuple TV. Merci beaucoup, bo s'abonner et belé na Masolo na Peuple parce que wana pa ezanda kuna bino ba étoile ya Jika télévision bo beta petour kuna e ko sala bien. Merci beaucoup lelo ezalaki introduction. Émission na biso ezalaka Jika kata. Azongeli yango santé chez vous santé na bandako na biso ezolobela nyonso ezolobela bopeto ya mwasi bopeto ya mobali bopeto ya bana na biso bopeto ya bilamba na biso bopeto ya baveni tofandaka bopeto ya biloko toliaka biloko nini toliaka pona banzoto na biso yo zoloba nga nazosala régime c'est bien ozosala régime ozolia nini yaya
yo zoloba ngandinge na zabwe na zoto na biso ya basi na koma ko comprendre te na koma ko yoka mwa solo yaya biloko nini yo tia soit disant ba yebisa yo po koma vierge boyebi jika soka linga tia bouton place wana azaka na frente yaya yo koma makasi ya kokende gambela yo zana poto koma makasi baleki na yo ba yaya na yo batindela ka yo biloko ya gambela biloko ya Pascal otiaka na nzoto yaya oyebi combien de makasa batie na kati et pourtant na ndaku na yo place yo za wa déjà na bakisi eza biloko kolia et ko rendre yo santé normale. Merci beaucoup na balandi na biso ya JK Télévision. Ezaki émission na biso ya sike koti boyamba ndenge sengeli santé chez vous kaka ndenge boyamba ki bayebaki nda sango kaka ndenge boyamba ki tolobela nyonso kaka pendenge bokoyamba bémission ekoya toujours na JK Télévision toza wana te pona ba polémique na internet mais toza wana pona ko créer masolo o ekoki ko salete vi na biso ekende liboso. Merci beaucoup l'équipe mobimba ya JK Télévision bazali ebele bana nanga wana naza kotala ingénieur Feli Mwamba en tout cas balobi l'homme riche du moment, je n'ai rien à dire. Mon frère, mon fils, que les bons Dieu te bénissent. Merci beaucoup na Aurélie Vangou, la fille à sa maman. Beaucoup de bisous. Fabrice Mandi, caméraman à Kenda Sango. Balobi ete baba qui c'est là caméraman ya propre, ma crasse. Ngapé na confirmé yango. En tout cas, merci beaucoup, merci. Joyeux anniversaire dans ce baté bazo soufflenga joyeux anniversaire yanani yango bandeko boko bomisangai. Kalate mama bazo bongsana ebitenga yo boko bomisanga babi Fabrice Mandi kalate joyeux anniversaire. Eh les 6 jeunes de makambo so bakomemanga wapi ngayo babwaka nga lokola koli bakomemanaka bango na bango nga batiki nga lokola mwa netike rien à dire. Les étoiles ya JK Télévision soki bolingi botinda cadeau pour na Fabrice Mandi o asala kete bomona JK na bandako na bino en tout cas numéro na biso zawana bobika JK to tindeli ata champagne moko boye sala bien makasi. Merci beaucoup na suki wana suki yesu masia Nazareth azongi teto kutani mbala ya sima je vous love santé chez vous boyambango na maboko polele bisous.